Cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota mbote bandeko na ngai awa toye kota lupang oyo ezana commune ya Kasavubu. Au bazobenga mboka ya sika référence Béni le visionnaire eza entre direction munene ya Prince Sayo na direction munene ya Prince 24 novembre dans la katikati wana place bat bazot somba bazot tonga sika tobi manano to étudier quartier. Voilà, donc à toi na quartier na lobi toza na Kasavubu mboka ya sika entre Prince 24 novembre na Prince ya Sayo. Donc tout ça entre des avenues, entre des grandes directions. Bozomona banda kunde batongi, tota avenue. Voilà, donc à tous étudier bande kunde batongi ba hôtel à danger, batongi ba école à danger, ba appartement, donc ba immeuble automona ba 4 niveaux, 5 niveaux. Ezawana. Tolo bara toujours to laksara boy pour na repesa munyo so idée oazolinga oyo a resepela ko somba place oyo a comprendre ndenge ezali puis to za musika tena makadam oyo eza direction ya Sayo. Ba o ba ebi Kasavubu bien ba mona ba palais oyo ezala na direction ya Sayo yango. Donc a to na direction Sayo, direction mususu kuna eza 24 novembre to kotana na lupango awa tozongi siko na lupango oyo to ye ko laksa bino na journal lelo. Lupango na biso yango oyo eza na 120 mètres carrés, soit une dimension de 8 mètres x 15. Donc eza déjà na chantier auto mona liboso na biso idée ezalaki ya R+2 R+2 même ko na ngasuka ki na rez-de-chaussée par rapport ya ba décision na ye a préférer ki ateka yango parce que azala ba ramener muso ko sala moni chantier poussana ki déjà a toza na fosse septique na puis perdu eza déjà moni ba système o bazotonga ekilelo fosse septique na puis perdu ba zipa yango na béton moment kilo eza ke mituke vanda likolo nango na boule ya parking. Donc idée yango wana oyo ezalaki ya fosse septique na puis perdu to ko tasko na kata chantier to make un peu ko étudier ensemble tout découvrir chantier ndenge ezali mais to lobaki déjà projet eza pour na 2 niveaux. Donc R+2 awa ye asalaki kaka asuki na rez-de-chaussée. Donc en fait na rez-de-chaussée a sali ndaku ya 2 chambres, salon, cuisine, des salles de bain. Bozomona likolo ba barre de fer ndenge ebimi pona ba obatongara ba yebi ba obatongara te bobenga ba ingénieur na bino ba expliquer bino ndenge maloba tozolo ba soki eza yango to eza yango te. Donc bozomona batiki ba barre de fer likolo awa eza chantier eza déjà installation ya électricité déjà ezali. Je crois que tout le monde va signer ndenge ezobima ezokota ba tuyau tout ça et lupango oyo bache yango na chantier o ndenge ezaboye bache yango $95,000 à discuter. Nalobi bien bache yango $95,000 à discuter. Batu oyo bazokomela rabiso pona ba prix tout là. Oui, vous avez raison, mais faut que le mètre prix à le mètre carré na Kasavubu pona terrain vide eza combien et prix avec genre ya travaux oyo mutasali déjà boye oto benga yango eza ba grosses œuvres. Donc eza ba grosses œuvres yango yo et awa tozola accès ko na kati ya chantier ndenge ezali. Donc eza chantier eza ba chambre minene, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain et likolo alingaka tonga ba appartement
au acha ba locataire ba fanda. Donc au ya kosomba yango et aux alaka finition soit ko continuer plan parce que awa so continuer plan et bi ke maramnyo so ekozala OK. Donc voilà un peu ndako to yaki ko la sabino lelo en attendant tozotala yango pona ba o ba bandi vidéo na sima to lobi que awa tozala commune ya Kasavubu na mboka ya sika entre Prince direction Sayo na direction ya 24 donc Prince 24 novembre place ba grand prêtre bazo tonga ba 5 niveau ba 6 niveau ba hôtel à danger ba appartement ya danger déplace le pan o ezali donc o nyonso azala na posa ko tonga na Kasavubu na côté ya ba kala te ya ba papa kala ba kufa batika bana ba komoteka banda kwa kala non côté ba nyonso bomona ba voisin donc ba place ba nyonso bazo somba bazo tonga donc wana ba na lobby prix eza $95,000 à discuter dimension eza 8 x 15 na chantier oyo idée eza kaka yo oziango o matisa ti na R+D bomona déjà ba plomberie déjà salamaki installation ba tio yango wana installation courant ko tutolobela ki yango déjà ezali donc pona ba onyos ba kozala intéressé na kosomba chantier oyo obengi biso numéro eza affiché na se ya ba écran na bino to ko répondre bino to koyeba comment ko sala pona ko visiter to koyeba comment ko sala sur sepel nango pona ba formalité mususu. Bonne chance à tout le monde, bye bye. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Elle s'occupe de la promotion de vos biens et se plie en 4 afin que vous fassiez des opérations de vos rêves. La CPS SARL, c'est l'assurance, la rapidité et la sécurité. Consultance, conseils, techniques, informations, suivi et accompagnement de la clientèle. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, tu es fan de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu es fan de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita.